Oui, papa. Papa Rabi m'a vu. Que le Seigneur vous remercie. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Pata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Bala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, Yesu, nzambe ya Jean-Paul Mayata, kolozwa lokumwe. Kamo elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulwa masumu baganga kabasali banzambe akosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele isolo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé. Kamo elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulwa masumu baganga kabasali banzambe bakosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, oya ngande nzambe ya solo. Oye, escoger, tiene justo. Ya pesa. Sí, para pesa. Ah, donc c'est tout le panneau. Ok. Ça, c'est assez direct dans une communauté. Voilà, on est là. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un papa de la foi. Bandekono sa Champagne. Zamba Pambola Biso, communauté Mobimba. Pasteur de la foi, il y a un IMC Tchèque. Il y a un compagnon sur l'accord de Christ. Asala nzambe nyonso pe biso nyonso yebi ke temo sa nzambe na kati ya mboka tika moto nyonso bisiko ozali ozala bénédiction na présence na ye na bafaso nyonso lelo toyawa mpona fa bana mosala nzela molai mwa makambo ebelebele nzoto elembi bamwa eloka kolia yango toye mpona kolia mwa eloka moke apatano bi programme ebandi lelo eza na butu toza na balongi en direct avec papa de la foi ekozala na téléphone. On a déjà parti à 23h pour un papa de la foi. Et je crois président par Rosana Bisso, pour ça la ballon du mot en direct. À cause de la foi. Voilà. À cause de la foi. Voilà. La montagne des actes déplacés. Vraiment. Vous n'êtes pas ça. À cause de la foi, la montagne des actes déplacés. Ah, le matin est bandit. Et côté, Amen. Ok, donc c'est ça. Vous êtes très béni, je suis l'homme de la foi à la télé. Papa Zaliwana. Donc, là, pourquoi on a 23h? Si l'on a 23h, on a Balongi. Pasteur Daniel Maton revient en direct et puis ils ont un téléphone ouvert. Amen. Ce que j'aimerais juste faire comprendre, Bananzam, Benabasai, c'est affaire à l'église, corps du Christ. Amen. Pas Christ, à cause de la glorifier. Amen. À cause de la salle, la mission, le poids et Golgotha. Amen. Donc, mission nyonso, tout sangana, tout bon de l'anzambe. Pour le salle, la mission Golgotha. Et ça, cette affaire nous concerne tous. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que l'anzambe nyonso aux États-Unis. Papa, maman, yaya, baninga, bandeko. Nous sommes en train de tout on a donné la rencontre à cause de la foi Yesu Messie à Nazareth. Merci na papa nyonso pour salam sanza mekala boza awa na biso bana otoye pour la pambola bino mingi na baninga peo na bakulutu nzamba mona bino penza na komba Yesu Messie à Nazareth. Donc bon on a besoin lelo na Daniel Maton officiel na hier les sanga balongi au salon en direct et lobby à partir à 12h à 14h. Donc, vous vous abonnez à IMCC TV, à YouTube. Le programme Nyon sur la passerelle de la foi et vous allez détailler. Bandé Badelikino Souka. Puis dans Facebook, Daniel Matondo officiel. Pour moi, on a affiché le bima. Le programme Nyon sur vous allez détailler. Nyon sur le salaire à Ebanoleka. Donc, on va déjà le à 23h. Vous allez connecter, vous allez scotcher. Et je sais que le Saint-Esprit va vous prendre la mission. Merci beaucoup d'avoir découvert sa communauté congolaise. Il y a Champagne et Bananza. On va prendre la mission. La Congo na Yesu Messie à moi. C'est la victoire.
toza kaka na esika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngo nde liziba ya ngolu ya basantu nyonso kolo nango nde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais ton amour me suffit yonde nzambe ya évangile yonde nzambe ya kelani mpata yonde nzambe ya Jacques Vernon yonde nzambe ya Edina Pala yonde nzambe ya Dokuta Miguel Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata kolozwa lokumwe likambo kamwa elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé 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 likambo kamwa elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oyo anga nde nzambe ya solo. Merci maman Aimée, merci maman Francine, merci maman Françoise. Papa de la foi, communauté est tombé lieu boye mola. Tolingi bande ko baolanda biso direct, juste message pour la communauté. Peut-être moi ko pambola biso to yebi ke to vio à chaud. Ko pambola rabana nzambo baza na direct. Na yebi kana komo yamba déjà ba appel ba tout nos temps. Orienter makambo zotu na pasteur P. Yo lo ba ya pe sa message na. Ko zo limiter na lo pambola. Je vais rien accepter. Je vais pas je vais venir makambo. Ça c'est Maya. Je vais venir makambo. Oui, ça va bien, c'est mon pote bon gaga. Donc, tous la communauté, tous en direct, tu vas dire comment on l'a aussi. On a femme en action. Ah, ça. Le président a un problème, les FCO. Association à ma maman, le président, ça ma maman, présidente. Donc, communauté Mobimba, un grand merci Nabino. Et un grand merci aussi à la femme en action. Et maman Aimée, merci maman Francine. Tout ça très heureux au monde Nabino. Et je bénis le Seigneur aussi parce que maman penza maman. Donc maman présence naïe na Congo za ngili pamboli pour Nabiso surtout dans le domaine de la télévision. Et les autres côtés na maman et maman comment déjà au linga biso, tant que toi maman et biso sauter. Maman Françoise vite, ça nous a pas mingi. Là le bon samaritain. Voilà. Donc voilà. So il sur le groupe évangéliste donc voilà maman. Le bon samaritain évangéliste na bino botam la tête. OK. Na raga pena donc c'est maman. Le groupe évangéliste c'est maman que nous avons dans mutu voilà. Donc on a très heureux l'homme de Dieu le vice-président. On a pas moula mina za ba président, c'est là ba président. Merci beaucoup. Papa de la foi Batou, Bazo ni nakomona yo. Ko limiter Batou ou bien ça open. Dinga na zapa na bino ba kolombo kan baye ba batamusa ba sambo na ba. Donc on est bino. Et vous savez sur le toquer na gauche, toquer na droite, toquer na droite. C'est le cas bienvenue. Madame bienvenue dans l'organisation. Je bengi biso pour s'organiser, pour fixer rendez-vous. En tout cas mutu nyonso. Oza pour la papa de la foi Kuta. Aïe pour la biso nyonso. Tous accords de Christ. On dit que bitumbo to kana awa ezaka kunate boete te. Oko tso na makambo wana te. Oh tout ça boete. Oko tso na makambo te to ba ki biso to za la fosa évangile o to yeko la papa na biso. Yango to memeli bino. Parce que o to kuta kiawa makambo to kuta na kanango ezaka évangile te. Ko kende kunate, ko sala boete. Pasteur boete to ba déjà message to lansaki. Pasteur nyonso aza pasteur na biso. Mondimi nyonso aza mondimi na biso. Ndeko nyonso aza ndeko na biso. Toza na kati ya famille, tolonga ba barrière parce que dans un moment oyo toloba clair pour permettre ba nyonso tout dans ouvert. Omoni bisika tozali toza na barrière moko tena. C'est pas là qui mo sala nzembo ka bengai. Moi ce n'est pas une petite action de grâce pour la pasteur de la foi. Wow. Zomon. Et ça là ngesengo.
au sein de ma bien gabi tête il y a quelque chose pour la gabi et ça linga bien alors bien officiellement pour la tout comprendre que c'est pendant que la mission bataille sur la vacances on a né mususu ba o bazo comprendre que ça on a le fou dans Zambie et c'est pas comprendre donc vraiment merci beaucoup bon moi peut faire ma nation tout ça la 4 sika oyo be mercenaire boye bango malam ba maman o boye bango malam na kati mboka oyo tika était base très influent o basa la mboka boye biango parce que bato babundisa kaka pasteur dene mabe batalaka mabe pasteur dene batala bola munete batalaka mabe action faire ma action batalaka mabe madame moté d'autres va partir malam pe ici ka berre ça to kobomisa na biso kaka mais ici ka bola mo ezali to encourager donc j'espère que c'est comme ça que nous devons vivre dans la communauté parce que tant bon mon abiso to sangani ya mo na ba jugement na président Kutu pasteur pas mon action pasteur de la foi té bolongo na biloko wana aye pour na Jésus totombola kombo ya Jésus biso nyonso tokende liboso ezala mpona lokumu ya nani ya Yesu amen amen papa Daniel ndenge nazwi yo awa nalingai tosala yango après mais na profite tosala yango kaka est-ce que za nasenga batielanga micro eza nde namoni nakomi na makambo ya yanga na makambo une seconde batoliaka na yo kolanda ye te ye maloba banda ye kola journaliste sur les tables. Ah, ça c'est vrai. Papa Daniel, est-ce qu'on peut ça bander? Il y a programme. Ça bango programme. Lobby déjà n'a aucun programme au bandana. Boutou a déjà programme au Rezali. Bande ko bazolanda, peut-être ba ota musika. Ba yeba programme ezandengeni par rapport à pasteur de la foi. Na a biso pendant combien de temps? Voilà, en tout cas, c'est le plus long voyage à pasteur de la foi à l'étranger. Et là, on a cadeau mon capé Sibiso et alors là, on a dit papa Nazoya, en tout cas Narozala. Et puis tout le monde peut cahier malgré l'emploi du temps chargé. On a témoin l'emploi du temps naé. Donc comme on a dit ma femme sur Nandiana tout ça très bien. Alors pendant qu'on a poussé, les lots déjà n'a pourquoi. Les autres dans programme tous en la ligne là balongi en direct pour répondre à ma question sur Bozanango. Vous se préparez pour bien gabiso lelo na 23h. Page na Facebook ezali Daniel Matondo officiel. To YouTube na ali IMCC TV et MCC TV. Si vous s'abonnez kuna pour que vous ayez des détails nyonso esengeli pona ye. Alors pour le programme etikali, il y a ma casse ezali lobby à dimanche, to reçoit la remise de brevet na bato bazaki ba formation, to opesa ba formation. Maintenant ba reçoit brevet, papa équipe pesa ba formation. Et à part ça, week-end de Zouya Kunande, week-end de Makambo, à cause de la foi. À cause de la foi. À cause de la foi. Donc du 8 au 9, à cause de la foi. Donc on a un spécial pack. On a commentaire pour tes athées. Jusque là, tu peux pas comprendre. On a mes bâtards Colorado. Tobo Sanité. Du 14 au 15. Papa Nabiso de la foi. Azana Kata Colorado. Donc voilà, mon programme d'ambo to pesi biso parce que détails ezamo moulaï. Mais na mon d'ambo to kopesa siko ezaya. On a le 23, le 22. On a Papa Nabiso de la foi. Na se rythme samu. Ba ozala suna biswawa. Ezala mokolo kitoko. To komisa nzambe. Na vu lokaka. Donc du 24 au 25. Et à son activité, on est na passé de la faute. À la vie gaillée, penza pour nabiso. Donc tout quand on est on peut on célébrer peut-être aujourd'hui sous n'engeni. Faut qu'on profite de la moment là donc quand on est kaka li pamboli manteau on a fait tikala donc pour tiketa kenango n'enge Elia tikaki manteau pas Élysée. Voilà mon programme na ça officiellement yang mana. Merci papa Daniel, je crois papa to sala bon. To lo bisape ba maman, na zo bango rarement. To lo bisape bango. Moi message balancé pour la bande ko il est arrivé il y a papa de la foi ba maman de ba kambara mboka ti papa soki aye faut moi musunye la mbama maman ba maman ba fait sa message comme ça to soki sana yaya nga Ozo c'est quand même beaucoup hein. Déjà il va attaquer ma mère hein. Micro que vous. Le micro là. Et vanda na ngwana. Et ko fanda na ngwana ça sensible. Bien interprété. OK. Nous sommes bénis. La maman va bénir la police la pasteur de la foi. Then on boit quand on à cause de la foi. À cause de la foi. Donc à cause de la foi. C'est une grande bénédiction pour la ville de Champagne. En tout cas, deux ans le 8, le 9. Trop profiter de la grâce aux Nzambe à Tchekatinaye. Ma maman nyos en tout cas côté les mains. Je crois que bateau bazaki na journée de la femme au to salaki dernièrement. To lobaki que maman oyo a simba mi na prière te azali mwasi ya pamba. Amen. Ndako na ye zanda kwa kokweya. Amen. Ta l'occasion ki to resusu Nzambe linga bakisela biso lisusu
grâce na ye lisusu oyo ndeko pasteur de la foi aye. En tout cas, tu profiter pour l'avancement. Il y a ma famille, il y a la biso. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur de la foi. Amen. Merci de moi, président. À cause de la foi. En tout cas, ça s'appelle la présence à papa. Il y a papa de la foi. Nicolas Tourma bien encore à cause de la foi. À cause de la foi. Faut que ça na kondima. Faut que ya na ebo epeza kondima. Amen. Faut ça kondima te. À cause de la foi. En tout cas, tous à la wana pour nous remettre dans le biso ba brevo ba remettre tous à la wana tous soutenir pasteur na biso. Faut ya na ye ko kende na ye tous à la wana vraiment pour nous soutenir. Merci beaucoup. Voilà, ma maman, ma lobby, pasteur Daniel a fait ce programme, ma maman fait Bakissi, c'était. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que pasteur de la foi, lelo bozoyo kaye pasteur de la foi, lelo eza yako bombate ke kombo na ye mati, mosala na ye e mati. Tout simplement parce que cet homme, moi je le connais. Denga zoloba kaka wa faible commencement na ye biango. Mais ce qui lelo nzamba che loboko. Et ça pour la humilité na ye. Lelo yo kombo na ye mati. Lelo ya comme une église munene bandi me belé tango tala ka ba émission na ye. Mais azana ko mi mati sate. Dege te ba pasteur e belé. Azana ko mi la kisate. Au contraire, beaucoup de témoignages à partir de la prière naïe, ezako lendisa, ezako bikisa. Voilà. Na ba message naïe, na ba prédication naïe, na nisi boyo kaka makambo loba. Ezaka ya motu ya makasi. Yango na nzambe azaka kakumatisa ye. Amen. Biso ebele notamment nga bolimbisanga mais na ezate po na dénigraka to na boyaka mais ba église mingi ya réveil na respectaka bango mais na kendaka ti po ba message na bango peut-être na monaka ezalaka na nzela te mais ye ezate ko azali boso nanga mais vraiment Zamba continue kopambola ye parce que aza mutu oyo azolakisa biso nini wana humilité nini wana kolanda Nzambe nini wana la foi nini wana kondima. Merci beaucoup pasteur Daniel. Toza kopambwa ma pasteur de la foi. Pasteur de la foi oui. Oyo muto okotanga ozala wana biso. Toza kopambwa mamba makasi na zoloba na passage na yo. Amen. Biso nyonso tozo sepela ko bénéficier pe na mateya na yo et na grâce au Nzamba sali ya kotinda yo awe pana biso. Que Dieu soit vraiment béni. Amen. Voilà. Merci maman. Amen. Voilà. Je crois que tout ça est tour à table. Nous allons simplement dire merci une fois de plus na ba maman nyonso. Femme en action, merci. Papa Daniel, merci parce que yonde au permettre que tout bénéficier nango. Peut-être il fallait tout token de Congo pour tout na papa de la foi. Mais on me met les biso awa to dit que mutu na mutazala na grâce na ye. Je vais vous faire une confidence. De Congo na Congo. Ayi singa papa John, so pasteur de la foi aux États-Unis na ozo ya kuna. Sala est fort okutana na ye. Ce qu'on a donné na okutana ne poani na obi so ki za na batu bazo bomba elamba. Aza parmi Batouana. Donc je l'ai dit en direct, je crois que Moutouana Soka Landinga pour se reconnaître. Et je lui ai dit, on a vu l'Ongana Zabia, en tout cas, je te dis Kendo Koutananaï. En tout cas, c'est la grâce d'Amba Tchaki Nakati. On a eu ça qui est encore. Donc, que cette grâce demeure et tout bénéficiaire Kanango. J'invite na Bandeko Oyo, lobby 12h, ça non 12h, 12h, Barozala Nathan, na Molia Urbana. Na sewana tokutana wana to bénéficier na grâce to kokende te pona pasteur de la foi soki ezalaki ka pona ye tolinga tokende te eza pona makambo nzambe atie kati na ye alors tokende tokumisa nzambe peut-être eza jour ya délivrance na peut-être eza jour nzambe akolobela yo peut-être eza jour oyo nzambe alingaki ke na nzela na ye omona makambo mosusu alors je nous invite nous tous toute la communauté
Ne regardons pas le gauche de droite. Allons bénéficier de la parole de Dieu. Ça vient de loin pour te bénir, toi. Et nous nous donnons rendez-vous demain. Narosala boy. De quoi ça si ma caméra rapide en filmé, il est pas là. Ouais, à filmer du sonnios. Comment dit les caméras de Bangsa? Voilà boulot na bino. Bino filma, bino ne wolo ba. OK. Yo comme tu veux dire, moi moi les attraques. Yo comme biso, ce que tu entends. Exactement. Oui, président. Ah, c'est pas le magasin. On a besoin d'un président. Président au film, il ne bolo pas. Bon, on va l'envoyer de la foi. Ah bon? Président, tu as ça Moussana Tu as ça Moussana oui, oui. Tu as ça Moussana Tu as aussi Congo, tu as ça Moussana Oh, merci vraiment. Tu as ça Moussana bienvenue chez nous. À cause de la fin de la États-Unis pour la première fois. Donc, tu es salon pour que le peuple de Dieu passe là. Pour bienvenue chez nous. Oui, merci. Autant pour la Lilobanzam. Pour la Lilobanzam. Nzambe quand bazar ezalate. Après ça longi biso na ba Congo musika mais biso awa donc c'est pour la première fois États-Unis. Tout ça Moussana. En tout cas, tu as un au bando ça la personne. J'ai déjà pris la sécurité hein. Ah bon? Donc on a tiré là. On dit qu'elle a pas allé. Tout ça pour bien retirer la paix. Je t'avais visité, mais tu n'as pas saisi l'occasion. Mais oui. Il y a solo hein. Tout ça Moussa Nzambe. Tu es là. Tu es là. Bon, ce sont pasteur à Sepel Atikanga. Na mabona bino. Ah. Mais tu vois ce que faut na copier na paix. Voilà, c'est nous disons encore merci beaucoup. Dans ce Pessani rendez-vous lobby, papa de la foi est là. Tout le monde a rien à théâtre, tout le monde a rien à délivrance, tout le monde a rien à l'église. Il est chez nous. Alors toute la communauté sensibilisons-nous partout au Toza. Lobby to vende koyoka grâce à Nzambe zana katina. Et nous vous disons merci. Nous nous donnons rendez-vous demain. Merci beaucoup. Merci. Demain. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Nzamba pambola bino nyonso bana notre père au besoin na biso partout à travers le monde. Bolanda ki biso na aéroport na Chicago. Lelo bozana biso awa. Donc nzamba pambola bino vraiment makasi mingi. Toza ensemble. To continuer musala nzambe. Lobby toza na service. To bozana en direct. Bon mona ba image ndenge oleka. Vraiment nzamba pambola biso papa Rabi. Ka ndenge lobaki nani alobaki tokoya te toye. Nani alobaki tokokima totala. Nani alobaki pasteur de la foi atambulaka yemoko. Ameminga etikali bango. Nzamba solo kungu tozalaka tout na musala nzambe. Musala nzambe futaka. Merci beaucoup. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts,
International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Tika na sali boye na vi. Tika na sepela na ngai. Bina tuke. Tika na bina nanga. Tika na sepela na ngai. Tika na nyokwa mingi na vi. Tika na sepela na ngai. Tika na bina na ngai. Tika. Bolingi matabisi. Tika na bina na ngai. Tika na sepela na ngai. Yebisa muninga muda kanga yote. Toke. Simba. Toke. Tika na bina na ngai. Tika na sepela na ngai. Tika na bebela na ngai. Pesa mololo. Moto kanga yote. Moto pekisa yote. Rugu. Tuge. Hey, tika na bina nanga. Tika mama. Tika na sepela nanga. Tika na nyoka mingi na vi. Tika na sali boye mama. Tika na sepela. Tuge. Mama nangaye natuna bino motuna. Mama SFC atuna bino motuna. Bana de la foi atuna bino motuna. Obina kawapi la présence ya Yahweh. Obina kawapi la présence ya Yahweh. Opambola magawapi awana de la foi. Obala kawapi la présence ya Yahweh. Oza guérison wapi la présence ya Yahweh. Miracle zokota la présence ya Yahweh. Délivrance zopesama la présence ya Yahweh. Tika. Et la RD Congo, à savoir du samedi 8 avril de 17h à 19h et le dimanche 9 avril de 12h à 14h30. Nous sommes situés au 301 South Vine Street, Urbana, Illinois, 61 801. Pour tout contact, appelez-nous au +1 217 204 31 26. Cordial, bienvenue à tous. Spécial pack à cause de la Wana bakonzi na mokili bakumu bakokufa basusu bakobotama nalinga koyamba ngo alebina na yo na mololo akanga monoko banguna silisa temela bango oyene sukaya makambo nyonso mokonzi oyo komona ye mopanga yana mondoki ya balongi nyonso aza bomengo ya bazangi moto ya makeso asekisa bato na mawa lalesa bajoli mokonzi oyo mokonzi oyo
Nigisa mokili, hallelujah, hallelujah, yeah, oswatia, oh, hallelujah, hallelujah, yeah, oswatia, yeah, oswatia, yeah, hallelujah, hallelujah, yeah, oswatia, yeah, oswatia, Amasia, Amasia, your name is glorified, your name is. Let's make it feel more. Go to your two penna, Bangana Mopanzin, oh, let's make it feel more. Go to your two penna, Bangana Mopanzin, oh, Fimbona Mokomanayo, Setana Wabakon. Susuna makolo yowe Wangana bikae Aya aya Lukiko Yalala Lelonga Yalala Lelonga Salama bien Aya aya Lukiko Yalala Lelonga Yalala Lelonga Le cri de joie. Si je suis fort Kina mokino yese, oya yo baboyaki. Makiko pesa bomboy, nanga moto na pikoloe, nanga ne koloso moe, goma gana ukatambo. Makiko pesa bomboy, watanga na bikae. Oya kina mokino yese, oya yo baboyaki. Makiko pesa bomboy, nanga moto na pikoloe, nanga ne koloso moe, goma gana ukatambo. Makiko pesa bomboy. Watanga nabikae aya aya Lukiko yalala Ilunga yalala Yukuluna aya aya Lukiko yalala Ilunga yalala Yukuluna Oh baba Baba Oh baba wuzima Kuwa mapendo Kanina sikutu yangu Kusala yeye Oh Baba ya ya Baba wa mapendo na lisa benanga ya Papa nanga ya Oh papa nanga ya Baba wa mapendo Kata tolo Ayabi yo femme de la foi Kata tolo Yes Yasolo ayabinga Declarango Ayabio Yes Yasolo ayabio Hata malade ayabio Makamwasali yasoyo Makamwasali na eklesia nanga Makamwasali na libota nanga Yes Golgotha Golgotha Yesu abundo lingana na ndogere Golgotha Golgotha sinangani tama satana Obengi na ndogi yango na yembe ngo mesi Oh kolo Yesu Panga nangai kama kasi nangai Yesu elonga nanga oyo ndesambe nanga yoso nangai yawe olongi singa
Kolo yolongi singa ina mitamwa satana mitamwa satana obenginga molongi yango gana yembeli yo Messie oh Messie Dieu te bénisse c'est béni Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo pesinga elonga Yesu Yesu tombola yebia Kolo Yesu est-ce que vous pouvez la mon amour dirigez ma boue Kolo Yesu Apamwama Amata Atobwama Samba salela bango asalela ye Pambola yebia siko pambola voisin Kolo Yesu Yesu Loba obundelinganga na lalie abundela kayoyo yebite Pambola orchestre obundelinganga na lalie